porté plainte et la Cour de cassation. Et cette plainte a été déposée bien avant l'ouverture de ces procès en flagrance. Et vous avez compris qu'elle a été citée plusieurs fois par toute la famille et avec beaucoup de preuves. Et nous avons constaté que la démarche du tribunal ne voudra pas faire école la vérité. Et les clients ont demandé que les avocats se retirent jusqu'à ce que le PG cassation va instruire le dossier. La lingala ni message no repesa. Bana wampanga na bakia na biso nyonso ba 5 parties civiles constituées ba biso ba avocat tout le procès ezokende na ndenge ba sepelite tomi retiré parce ba porter plainte devant la cour de cassation devant le procureur général de la cour de cassation. Ba moi théâtre le clash. Kabuya doit être arrêté. L'auteur c'est Kabuya. Balobi Kin France Télévision n'est ma cam. Osa besoin ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision n'est ma cam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minte. Musala n'est ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe donc doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons la personne mon Mastalmo au sala na émission trop bien. Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision n'est ma cam. Musala n'est ma cam. Comment on a? Voilà la féminine. Vous voyez des images des moments venus au salon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puisque la parole est de notre côté. On ne va plus prendre. Oui, monsieur le procureur, qui est-il et pourquoi il est demandé? Merci, Monsieur le Président. Le premier Mutombo, Boa qui est devant vous ce soir, a été formellement identifié en l'occasion de la tenue de cette audience par la grande foule qui est venue assister à l'audience comme étant l'un des participants à ce mouvement qui a causé la mort de M. Wambamba. En effet, parmi les différentes personnes qui ont passé à tabac M. Wambamba, au point que mort s'en est suivi, figure également les prévenus qui est devant vous. Raison pour laquelle, étant en procédure de flagrance, nous les déférons devant vous, afin que, comme les précédents, ils soient associés au mouvement et subissent la rigueur de la loi. Nous avons dit. Les tribunaux vous remercie, monsieur le procureur. Il va procéder à l'identification du nouveau président. Django Mutombo Boa. Comment nous sommes? Calais. Vous êtes congolais? Au Botami Wapi. La date ni? Les 10 octobre 2004. Papa Nan. Pardon? Boa Mutombo. Azan Bomo. Congo ya maman. Nani? Zana Bomo.
État civil, au Mala. On a un bon la terre sans enfant. Bon, à la village d'origine. Kanajika. Voilà, on va l'oublier dans le Boca. Oui. Kanajika est un territoire. Boca na yo yebi a voté. Secteur yebi a voté. Territoire, Obi Kanajika. Province de Osam Sarani. Étudiant wapi? Université catholique du Congo, ICC. Université catholique du Congo. Promotion. Développement. Adresse Mayon à Chassa. 11e rue, média 11e rue industrielle. Avenue Zadi numéro 4. Avenue Zadi numéro 4. Zadi numéro 4. Vous êtes dans le boulot? Non, je vais là pour une fois. Combien de fois vous avez là? Monsieur le procureur, le président passe la parole. Est-ce qu'il est poursuivi pour les mêmes faits ou pour d'autres faits? Monsieur le Président, il y a deux préventions, deux faits pour lesquels le tribunal a été saisi. Il y a le fait d'avoir ravi le porte-monnaie de la victime Wapanga. Le prévenu Moutombo n'est pas concerné par ce fait. S'il est devant vous, c'est pour le fait d'avoir tabassé M. Wapanga, donc mort s'en est suivi. C'est pour ce fait qu'il est devant votre tribunal. Merci. Vous êtes un procureur à l'autre. Vous êtes un candidat pour ouvrir un monsieur Wapanga. Aujourd'hui, pour la go. Oui, pas comme on a dit. Monsieur Otondo Yébi. Vous avez une relation. Tout. Voilà. Est-ce que vous avez dit tant macabre aujourd'hui? Nyonso yo bawuti koloba awa te soki ozalaki wana nazalaki mpo aliaki kobenga ngai etake komanda babengaki yo na bana ya lokola ointervenaki na kati ya dossier yo lokola komanda tribunal akoyoka yo lokola enseignant ok oyo okoloba oyo omonaki oyo oyebi soki oyebi te okoloba wana nga nayebaki te d'accord oyo mais oza na obligation ya koloba osolo boye voilà olobi ozalaki explique biso na mokuse eloko nini elekaki jour wana nafandaki na biro naye komona bato ebele libanda a partir ya 11h namoni Otondo akoti na kati ya biro abi wapi komanda abi komanda ye wana na kati ya biro akotinga wana na 11h talo akotinga komanda boni nadi nga nazaki awa oza tu bien mikolo ebele nadi ngai oyo boni ote nazokotambola na mabele natala mabele sava abili libanda abi komanda
basalite oyo babwakaka awa yo zwaka combien nalobi nazwaka eloko te wana na yatunaki yo otondo na tondo nazwaka eloko te makambo wana etali bambenza kuna bakapitene mbenza epa na ngai nayebi makambo wana te alobi lendi nakofandisa mbenza bongo tosolola yo mpe ifo bapesaka yo mwa eloko moke moke amemi bato na ye nyonso bakei kokende bakei eumeli après 1 heure du temps naye komona bana ya wapanga baza na sengle na nzoto bango mibale oyo awuti koloba awa komanda tofandaki na major komanda soko ye noki te papa na biso akokufa chance zalaki na bapolise na bi ale komanda zwa bapolise noki po intervenir bakei bakomi na rai bamoni bango te bazongi lisusu komanda tomoni bango te moto moko ayabi te baza na deuxième ya vino nga moko na telemi mbango na bana oyo mibale ti tokomi na avenue Betel deuxième ya vino na coin naye komona wapanga na se alali na se aza na sous-kilote wana eza ya makasi donc babendi pantalon nyonso epanzani aza susu leloko na nzoto te kala kote ya likolo alataki bilamba ya likolo na tuni otongo na ekipi na ye nyonso baza likolo bazokolobela ye omoni ndenge osuki ofinga biso zela tozokende noti na base po kuna basambisa yo na base nga nalobi akokende te soda na nga moko tunazalika na manduki moko soda azala simage zongi départ a armée nalobi koteta te mbala moko wapanga naza pembeni nego aloba suki ete ayebisinga nakitisi mutu komanda memanga lopita maloba na ye oyo ye ayebisinga komanda memanga lopita nayebisi bato bazalaki wana nabimo filme mwana moko ya moto akotisaka epa nanga nayebisi yaka na moto moki aye koya na moto na memi ye nakoki te po aza monene mingi aye bisomi alibeki kuya batise na moto te personne baye tomatisi ye mwana na loko azala kowa te moto ebandi kokende susu kwe nasimbi ye na katikati polise mo na ngambo moko na ngambo tina hopitale wona bana na ye tokomi na hôpital avant tozokende na hôpital na bengi mokonzi na ngai komanda komisaria nayebisi mon capitaine awa toza na ka moko grave bakulu na oyo bakiti na se kuna babeti conseiller à l'agonie excusez oui natunaki avant na mema mowei natuni otondo natuni mpona nini obeti moto ti alagoni boyi alobi ke tobeti ye mpo ye afingi biso naloba oyo ye alobi namoni niveau ya moto ezokende bie te ali bitomi ti na hôpital moi hôpital moko ya moke eza wana tala bato tala okotia makolo te nakoti na kati munganga azwi nini na bango bamekaka wana ntina loboko bapompe
Et pour le tableau 6, 7. 6, 7. Et puis combien? A EBC commandant 6, 7. En attendant, on a surtout un munganga et puis combien? 6, 7. Gana bengi commandant commissariat. Na EBC mon capitaine Awa Kitana bato comme moyen exalté. Awa to na commissaire l'hôpital. Et ça 6, 7. Et où mérite 10 minutes à 15. Bien, allez au cap. La moni munganga a commis pour finir. Ok. Solani nyonso wana. Nyonso tanga kaka otondo. Mandeori ya otondo. Banani lisusu yo mwana. Vraiment, président. Omoni eloko oyo, eza eloko mabe. Oyo bazaba criminel ya kolekata na bashange la biso batu yo. Bango nyonso wana omoni wana bazalaki. Silence s'il vous plaît. Obatez la kimia. Olobi bango nyonso. Bango nyonso wana bazalaki. Oyo nasalaki na monaki bango bato base aza na bato ebele yaza roi siko roi akotambola ndenge roi atambolaka ndenge roi atambolaka na bato ebele. Ntango yo ozwi nzoto ya papa Kabasele omonaki azalaki na bapota namonaki ye aza na pota awa oyo babengi ye na rai awa oto ya genu na se namonaki pota moko to ya mutu batolo kobeta oyo babeti papa wa panga wana nasuka na kosala depuis la kota armée na kosala donc kabapota est-ce que mona bapota pota na ebisio kendenge bakwesaki na rai azobenda ye lokola ngulu namonaki pota komanda selenge presa yo tamba bengi na bana ya wapa tango komi okuti na mabele omonaki baarme blanche bazalaki bazalaki namonaki marto na sevron basevron sevron ya mikuse boye na barre de fer ya molai na maboko banani bato na ye précisé mokonzi bato baza ebele sécurité. silence s'il vous plaît, silence. Ntango aloki bazongisi nsima pepa soda nanga aarme nde kosala ke bango nyonso bakenda ngape nazobunda namema papa wi bakimaki bango nyonso moko te atelemaki. parmi bana omonaki badega ezalaki kozete na bandoto na bana baye na sengle nsima ya kobeta bamakofi ezalaki na nzoto na bango. à quel état vous memaki victime wambanga na hôpital abandaki koloba to azoloba ezobima lisu bien te ezobima lisu bien te ye nga na ye nakomi likolo ne bakangi nga na ndako ngai akangi nga na lokolo oyo siko nga na kiti lokola na kiti na se natuni ye problème eni abi criminal alinga yeba avant makambo ekomela ye oyebaka ye liboso nazali komanda susiati nayebi bato ebile na place nga nazosala mponga nde moto nazokamba wana nayebi ye
Oui, comme basala kuna oyo le poiseau récolté Bambongo. Il est venu Wembo. Pongwana na yebi yango. Pongwana azwaka kiti moko na leki wana defa. Azwaka kiti moko ati pembeni po yango. Ava oleka wana apesi mbongo. Na leka pe wana na tuna inabi awa ozosala nini? Abi mokonzi awa nazwaka mwa kwanga ya kolia awa napesaka pe bambenza soki kapitaine moko. Kapitaine Mbenza. Capitaine Mbenza. Oui. On ne pas quitter qu'à faire ça fait tomber. Balobaka iloko mpona bilobaloba. Ok. Ate wana yo kumaki na batuzo. Akele oyobaki sambo ya liwa ya Wapanga. Wapanga akufi na maboko na ngai na telemi boyi. Eza peke naza absent. Wapanga yeyo ngai oyo. Tango nakotisi na hôpital na basoda eza na ventilateur moko likolo wana nayebisi munganga moko na bitina biso ata ventilateur a partir wana na nyonso nazo communiquer commandant na ngai wana tozana bangoma nini wana ba 12 heures oui esalemi na 12 heures tozimumbeli te hôpital ezaka pembeni kaka pembeni wana dispensaire. Donc c'était quand même dans les Tireti ana bazawa na bayebi hôpital moko dispensaire moko comme nango na Lunda. Oui. Tango komi na hôpital asalaki ngongaboni avant akataboli. Tango tokomi na hôpital asalaki 15 minutes. 15 minutes seulement. 15 minutes. Balobi Kin France Télévision ne makam oza besoin ta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nazata na posa na mona mastano mo bosala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam musala ne makam